Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, salut, salut. Bonsoir, bonsoir la grande famille. Et qu'on dépendre na air beaucoup yamba vidéo na biso, voilà. Bonjour, bonsoir, jamboye nous, mbote na bino, hello, hello. Voilà la grande famille, j'espère que non, vous allez bien. Nalobara toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, ceux qui zambala liboso, s'abonner, ceux qui vraiment okutani na vidéo na biso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà. Titre Nabiso Bomoni, photo Nabiso la miniature pe Bomoni, voilà. Là ce sont nos artistes comédiens. Oyo bolembaka biso te lorsque tu yaka na masolo na bango baza bastar et ceux qui eloko moko eleki ya mabe to koya peut-être to pesi conseil ou encore ceux qui peut eloko ya bien eza to betela ango pe maboko parce que ce sont nos artistes to bandako kende ko zo ba artiste abatu ya mboka musute to ya ko betela kabino masolo. Alors vous devez nous supporter dans le sens que non nyon son les apeka kapo na promotion eza pour na visibilité pe ya ba artiste na biso to ba boye ba ke non bazalaka toujours. Voilà. Wana bomoni deux artistes na kombo ya 2 minutes ya président Mimi ne bate pourquoi na linga président Mimi na linga 2 minutes I don't know ya président Mimi na Jérémy Chabani eloko tininga na sala analyse oyo bandeko bolandanga na ndenge ya polémique te eza na ndenge moko ya bien présentement tomoni ou encore toyebi ke non ba artiste na biso ba Jérémy Mimi Kabongo Aïda Vide Loin Mobikisi je crois biso nyonso toyebi na ce qui est sobe bazana poto oyo bazana nini bazana cérémonie na kyoloba bazana cérémonie ou encore bazana nini bakosala lobby les premiers mai oyo esa ekeno bakutana bakende poto. Voilà. Alors tant to bakomi na poto na moni bazosala ba mwa ba gag bazosala ba mwa ba nani ba challenge bazosala ba mwa ba délire quoi kanenge ezalaka vu que réseaux sociaux les comment kaka ya ba moi délire ba moi gag et tout. À ma grande surprise na ko tomber na vidéo moko oyo Jérémy a sali moi gaga mouké avec 2 minutes, ça m'a beaucoup fait plaisir dans le sens que toyebi ke no Jérémy na no na Ans Luzolo bayo kanate eza ko yo kanate ya ke non ba telemi bo ba komi ko finga na et tout. Je me rappelle ou encore je me souviens na émission ba sortie médiatique mingi ya Ans Luzolo ba tunaka Ans Luzolo so ki ayebi Jérémy et Ans Luzolo aloba ke non ayebi Jérémy te o esalaka pe polémique awa Jérémy penenge azana biso nyonso toyebi pe Jérémy pe azalaka PTT et yé pas yebi en cité siko yaya lobi ayebi ete siko yele ki akoya ko ndima ke non yaya na yebi yo. Alors parfois ezalaka bien il y a lorsque bozo sala musala moko boye bake bokuta ki bayaya boye bake baleki pe bakoya oh il faut bo poussa na bango pe ba vanda na ngina lo bake non ba Jérémy baza batu o baye na sima ya ba Ans ce qui Ans peut-être akoloba ke non na yebi ete et sala mabe bandeko biso nyonso to yebi ke non et sala mabe Ans Luzolo alobango batunaka ye ce qui ayebi Jérémy alobi ayebi Jérémy te c'était ezaki pona nini bangenge oh Jérémy ayaki nango parce que ce que otali façon Jérémy a jouaka bazo kende ka ndenge moko na Ans Luzolo mais Jérémy a na vitesse trop ya maloba
trop. Donc, c'est-à-dire que nos barons sont pas jouer bien. Alors, lorsque un s'abîme pour nakoloba que non naebi Jérémie te et ça la kamabe. Et voilà aujourd'hui tout moni ba Jérémie bazana poto ba kepo na manifestation na bango encore nini na bango o ba ko jouer lobby les premiers na poto. Ngana kanisa ki que non Jérémie a solo la rapé na 2 minutes parce que tout le monde a 2 minutes na Congo wana to tikala pe ko mona bango na Jérémie te dernièrement pe ba otay ko za na matanga ba 2 minutes ya na matanga ya Jani tout le monde ki angote. Et c'est comme si peut-être ba yebisi bango que non boye a wana mboka boye ba yaya baza ba kulutu baza. Choix exact vous devez kosa nini ko sarenda ko mikitisa kaka. Alors lorsque na moni gag ya Jérémie na 2 minutes na seki bandeko na seki na bukani et na donc et ça linga plaisir moko ya koloba ke non 2 minutes azana mutema wana azana esprit wana ya na koloba nini azana courtoisie na koloba bongo parce que to yebi tala kaka nani ans na ba 2 minutes baza ba série moko et mais ans ya boya na Jérémie ans ania ka yebi Jérémie te mais 2 minutes na ki 2 minutes na ye na ki président Mimi na ye et akitisi ayambi peleki et puis asali moi gaga muke avec Jérémie et loko sepele singa makasi malgré zaki théâtre malgré zaki comédie ou encore zaki gag na sepeli kaka na Jérémie respect a pesi 2 minutes azo reconnaître 2 minutes aza ya abenga 2 minutes il y a 2 minutes omoni batu o baleki o bayaka soki yo yaya oyambi bango pesi bango espace na ndimite ke no bakofinga yo bien bakosalo bako manquer au respect, je ne pense pas. Tomoni ami sipe baza ensemble na ba Jérémie ba artiste mususu pe bon jusque là na moni nanga kaka nani na moni nanga kaka amisi ena gagwana na moni bon tellement ba nani ba vidéo ngo eso côté belé mais o penser sepeli singa eza ya 2 minutes yango sali ke non na sa pe mo analyse moko 2 minutes peza ba ke kitoko na Jérémie ba ke peza kitoko na gagwana donc 2 minutes a bengisi leki na ye baza 7 na famille baza 8 2 minutes na poto 7 batikali na miki na kini et 2 minutes a bengisi Jérémie batikali combien batikali 6 Jérémie alingi ko sala te Jérémie ba pese document ke ko sala lingi te aboyi ne makama ko lamuka 3h du matin aboyi ne ko s'intégrer alors et comme une discussion entre yena yaya na ye oya bengisa kiye eza nani eza 2 minutes et à la fin des comptes 2 minutes à l'obi que non na sala ki erreur moi nani petit aza on dirait kanganga na kisi aza makamu malonga te il fallait na bengisa ndele ki mususu na ke ko bengisa oyo nde Jérémie mutu passe bino moko boyebi Jérémie donc mutu passe 2 minutes a comme ko regretter pourquoi bengisa ki Jérémie on est juste bref ou encore nani moi briefing ya moi gago basala ki et à la fin des comptes a ebise que non loko ozo kanga ite luka musala sala musala et puis ozong selanga 8000 € nanga o na futela ki yo oya awa na poto tu dois travailler pour me rembourser cet argent et otikali na 2 jours 3 jours na kati ndako nanga miyebela ça belaka wow poto mboka mupaya bandeko mboka mupaya ebi ko kabola famille na eba te poani ne zapeka na poto tata na ba Afrique du Sud na eba te ceux qui ça qui africain ceux qui ça kozanga kozana mutema e bandeko la majorité bon c'est pas vraiment la majorité parce que ngai na ebi famille na nga baza na France moko kaka kota bengisa na ndako ne papa mutu azu document mutu abandi musala na ye mutu ake ko se positionner na ndenge na ye ezaki kutu ya tiraillement te bon et dépendre quand na ba famille les autres dépendre quand na ba famille et surtout ceux qui famille yokanaka ezala bien lorsque Nathalie Gagi wana 2 minutes ebisi Jérémie Asanini a travaillé azong sele 8000 € na ye oye a futaki po abenda ye Jérémie et j'ai vite compris que non pour tous en la réalité franchement
poto eza na ba réalité. Bon, ce que moi je me demande, ba comportement lorsque bazo ça ba gag wana, c'est déjà leçon moko bazo lancer. Eza déjà réalité ya oyo bango oyo non que ba eza réalité ya oyo ba congolais ou encore étranger à monaka na mboka mpaya. Lorsque zo koma s'intégrer landa lokolo. Jérémie aboyi na ye. Jérémie aboyi na ye alingika matalana na TikTok. Maintenant, moi, je me demande, lorsque siko ba famille bokabwanaka, à la fin des comptes, ezala nini? Ce qui peut-être parce que nanga na ebi ke no mutu nyonso o vani na mutu na kati ndaku na soko bengani na ndenya mabe. Attends-toi que no mutu na ndingo bengani ye wana nzamba opambola e lobby yoko yoka soni kotala ye. Nde ba réalité za na sa moyi oyo. Maintenant moi je me demande, lorsque peut-être ndeko na yo bobebani ebi malongo na ndako nango tika na 2 jours oyebi ke no aza nyukama. Ayebi mboka te me yo so bisa bima kende. Sko lobby soki pe nzamba sungi ye a positionner vie na ye a komi poser na vie. Bokutani na nzela ezala nde nini? Non tout na kaka parce que nga elekilanga. Ponga na zoka na nga leçon ya oyebi muto ozo bengana de oyebi muto ya kozala lipamboli no lobité. Yo peut-être au futi mbongo moko boyo bengisi muninde kono yaka. Yo moni peut-être 8000 € wana eza mbongo ne fin. Or chiffre ya koleka 8 eza. Siko tango muninga na zoya oyebi te peke non tango yo bengi ebongo okipe kozala lobi lipamboli na yo. Oyebi te ke non lobi akoki kozala lipamboli na yo. Yango mona kato limitaka nzambe apambola biso. Yang lorsque na moni théâtre wana natalika gag wana na super inspiration na bi pourquoi pas na partager na ba abonné à BBC Mpo. Toza wana kate bo moni boyo kite non. Analyse nanga eke au moins na 2 volets. Volet à liboso na félicité Dominique du fait que non Ayambi Jérémie basali na Jérémie gag. Il pourrait aussi koboya ya kusala lolendo wana ya koloba ba petiana ba ele lobi awa ba petiana ba ele lobi awa na opese espace te ngana o mo ba biloko wana. Or artiste oki ozala bongo te, artiste il faut considérer mutunyo surtout. Alors voler liboso zaki wana et puis na fongoli parenthèse ya koloba ke non ans ba yamba une émission moko boy sortie médiatique ne moko boy ba tuna ye Jérémie niya loba na yebi ete. Oui, tikala moi tranquillement. Ce que je me demande lorsque, bon, en ce cas, en ce cas, en Belgique, bango ba côté France, 2 minutes en France. Alors, c'était au moins ça. Alors, ce n'est pas tout ce qu'on a na idée ou encore na gagu oyo ba tourna qui na 2 minutes. Ngai na tiré les sons na kati. Et na ko tiré les sons, bon, na tiré même pas les sons na okyo lo bakeno. Donc, na comprendre via libanda, malgré nga pe naza libanda. Mais na yoki ne mutema pasi ya soki obengisi mutu okoma kopesa ba pression moko osale ba pression moko boye yango te chaque fois bon eza chaque fois te na okelo ba chaque fois te na okelo ba kenon eze loko moko ezalaka esale maka mingi o biso nyonso toyebi slogan na tokoma koloba kenon mboka mpaye kabola tina famille effectivement. Mais lorsque vous allez à théâtre, vous allez gagouana, ils ont leçon pour lancer. Ils ont leçon pour lancer. Non, bête la bine, ils ont leçon pour lancer à Kolobake. Non, ce que yambi mutu, nanda kunayo. Tchaye à l'aise. Parce que yébité de l'obia au kiko zali pamboli na yo. Yo pamboli peut-être pour na 2 jours, 3 jours. Peut-être y a au kiko pambolo au koleka peut-être na 2 jours, na 3 jours yo tchake na kachanda. Non, bête la bine li solo yande komoro boye. Abimaka na Kinshasa ake na ye na Angola. Non comme en Angola boye azaki na ndeko te abanaki koke azaki na idée ya koloba ke non même pas idée ayeba ka ke non via quartier azana na Angola azu ba coordonnées et tout tant qu'on commis pas via quartier oh via quartier pesa bazaka bien akini via quartier yambi bien via quartier azaki na mwasi na kati ya ndako c'est vrai ba solo lui ana pas atie na ndako 2 jours 3 jours mwasi ya via quartier telemi jajakutu akyo vanda awate abengana ye na butu bandeko na butu ona oloba na butu na Angola muto ayebi mboka te 3 jours ya ye kokoma alala libanda kaka wana vie pe ya quartier moyen aloba izate
soki ezalaka nini ye soki ezalaka nini bino basi misusu. Et se fait-il que non, le Messie a sali nini, le Messie a lala libanda titongo ndabete li bango porte ba libérer ba pese moi ça qui na uta ki nango na kini akosa ande nini abanjo tambola ka bitambola tambola ya tambola boipa ayeko kwea na wenze wana eza na ba congolais belé o bateka ka ba biloko na se et tout akomi wana kaka banjo solo na batu wana na osola na batu asololi pa to mona ki okoma ki jour wana yo bana on va ne pas vina biso siko eza ndenge nini ka ndenge ezala wana. Et se fait-il que kuna epesi fo tala boye momi na e boye momi anazaka fo siko osa ndeni oketoke ka epa biso ba garçon wana ya balabala na ka ba ndeko ne ba congolais ba mimi ba ke na e place bango ba vandaka bavandi wana 2 jours na tongo pe balamuki bakene suka na wenze ndenge ezalaka yesu ko tellement abula bi na yebi mboka moko boye soki ya nini ona bangola nanga na yebi histoire vrai ona obetela bino bandeko ake na mboka wana koke na mboka wana ake kokutana na nani na grand frère na mususu abala mwasi abala camarade ya grande sœur na ye et ezalaki chance na ye ya keno Angola donc chance donc et sourira ki wana siko ville o ayambaka place babengana ka ye wana bandeko guerre et bandi donc bata ba guerre ya Angola wana guerre et bandi kuna et il fallait siko 40 ekoti kuna ya biloko olia il fallait siko baba na obima bakende ko somba ka biloko na ville oyo garçon babengana ki wana na ville wana déjà zakina nezaki touché te siko il faut bango babima balongwa koto bakende na ville mususu pona osomba biloko siko shop ou encore dépôt ya munene ya ville wana oyo basomba biloko nde place garçon o bango babengana akomaka wana gérant bo imaginer sikoyo obengana mutu ville wana okie kosomba biloko ville na bino 40 biloko ekoti ville wana ozokende na dépôt ozokende basaleli yo babimisi oyo babiloko nyonso oyo pointe ya kosomba okende pa gérant boye gérant nde les mêmes garçons oyo obenganaka ye na ndako olalisa ye na se après 3 jours kokoma na Angola otie elongino na se okomi ka boye bandeko eza juste leçon na fongoli ka parenthèse parce que tosunganaka pe mutu oyo koyamba lelo yo peut-être kobima keno obimi yanke keno obimi grand mutu ozwi muninga en charge peut-être pour 2 jours 3 jours likolo nango susu obengani ye yeba keno tango obengani eza lipamboli opesi mutu wana ou encore tango yo obengani ye eza bénédiction na yo ekei alors yango wana bandeko na loba toujours que non dans la vie to mekaka ko s'apaiser na ba makambo susu to zalaka wana kaka te ya ko agir mbala moko lokwa bana diable donc lokwa diable kaka na jaka batu na kati na mitema batu mbala moko to sezisaka nani ya diable motema nzambe wana to yokaka ngo ya diable nde ezalaka na pression ezalaka na pression. Alors bref lisolo encore analyse nanga ezaki juste parce que na moni 2 minutes na Jérémie et ça dit que Hans atikala ko reconnaître Jérémie te o eza bien te lisolo on a uti ko beta et ça juste pour na mona ki na gag o ba beta ki basala ki entre Jérémie na 2 minutes nde pesi benga pe inspiration pourquoi pas to lobela yango ba exemple eze belé muninga ye na ba lupemba na ye yo lingo fina ye eza lokola ka ndeko na biso Karine mokonzi tango akomaka epa mama epa yaya na ye wana oyo toyebaka yaya na ye soki Miriam Wete mais alinga finaleki bomoni ndenge abenganaka Karine mais soki otali ki Karine depuis Congo mais babengana ye akobengana bakangi bilamba toyebi histoire wana mais lelo Karine ye wana na ndako na ye Karine na mwana est-ce que okokotala Karine malgré Karine asengi ye ba pardon que non babongisi ka que non tant que les enfants de Dieu. Donc bo s'attendra kaka ya koloba ke no tango zo bengana mutu idée za kaka ke no ake konyo kwama mais obite ke no tango yo bengani azuna lipamboli na yo akei et Dieu existe. Alors gag wana tango na moni yango ya 2 minutes na Jérémie na lobi donc c'est-à-dire que non réalité oyo donc makambu o basali na nini eza réalité o ezoleka na poto
obengisi mutu rappeler na futaki 8000 allez zongisela ngango travailler pendant 6 mois 7 mois ozongisela nga montant na nga wana et puis 2 jours 3 jours ezebele lukaka déjà place à kolala. C'est grave hein, c'est grave hein bandeko mokili oyo toya yango pe tokotika yango toya tokotika yango toya tokotika yango kosunga mutu ate eloko wana to avansaka ya koloba ya kosunge lelo lobi ye kaka nde mutu obo bandeko tolongolaka nanu wana parce que wana eza ba pensée ya diable yango monaka mutu mususu yo peut-être lipamboli na yo il faut ka peut-être mutu moko boye na pembeni na yo mais yo lokolo ozo yeba ngote obengani mutu wana nde akena lipamboli na ovina mobimba na okyo pesa bino exemple ya Rite ya nani ya Rite na Naomi na okyo pesa bino exemple ya Rite na Naomi batu musu ba yeba raté pour Rite akutana na Boaz il fallait za pembeni ya Naomi soza za pembeni ya Naomi te alinga akutana pe na Boaz wana te. C'est-à-dire que non mutu mususu pona ko bongo il faut ka mutu. Alors mokoto sapezaka ya mutu o yambi. Na bengana to na bengana te o bengena na pona nini akende wapi mboka mpaya. Azana 2 jours. Tango zo bengana ye ozandeni. Bande ko toza na mutema wana. Lorsque na moni gag wana na yoki mutema pasi na bi oh mon Dieu, réalité ya bamboka mpaya oh bengani ka mutu, obe o rappeler ye. Ça fait mal. La grande famille, c'était au moins ça. 2 minutes vraiment. À un esprit, y a bien. Ayambin de Konae Jérémie. Ans. Aloba nae ayebi Jérémie te. Ayebi nae Jérémie te. Diyo ango eke kitoko. Bo lukango bo monango. Naebi te soy bande musu bosu otali ango. Diyo na peza ba beti ango kitoko. Jérémie na 2 minutes. Ba ken ango vraiment bien makasi. Et na sepeli ka Jérémie tango azo benga. Y a 2 minutes. Y a 2 minutes. Il y a 2 minutes, président Mimi. Voilà la grande famille, je vous aime bien. Les autres ont déjà les 30, l'objet déjà les 1er mai, journée de travail, et vous allez férier. Alors, tokutani prochainement, bah bisous, est-ce que vous aimez bino, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.